50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango, na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata la perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinda 40 euros, perruque combien yo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, là la salon na zola taper. Pour le roi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme on est encore, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, il sera sur 40 euros. Et quoi, il y a la poste. Et comme le pas. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, les gens, il a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà, vous commandez. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros et la livraison partout ici au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma canne perruque. Oh, il est encore, il bosso, na simarasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femmes noires, femmes africaines. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, ou ils ont marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon, ils ont mon que couleur ils ont marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, perruque ou million d'andako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici, les perruques et commis. Passez vos commandes. Femmes noires, femmes africaines, vite fait. Attends, vous pépez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne, notre m'a dit qu'il a donné quand on a la Kema Fumbe. Bienvenue. Na live na biso ya lelo. Sujet du jour ezali. Omonindoki belela Gloria Olangi abeli Karine. Abele lié. Parce que tous sur les réseaux sociaux, to monaka. Ndenge Karine ayaka ko chrétien. Ndenge ayaka kotumbola, ndenge akotaka tina intimité ya Gloria akipaka ete. Ndenge atolobaka lelo asepeli kopesa biso matière abeleli Karine. Yango nde sujet on a yé lango lelo. Bandeko, pour votre information, Dikina obomona kaoyo, je travaille sur les réseaux sociaux. Donc pour dire na respecta mutu nyonso na banga mutute. Faut yeba yango très bien. Ngana ba yumane si binote boyo kokoma ba yanke na réseaux sociaux. Mutu ayebi ana. Mutu ayebi Dikina parce que Dikina isa poste non nga. Souvent avant na koma YouTubers. Ce mutabenga Dikina donc cela veut dire to tanga na ya yebinga et puis to tanga na Kinshasa. Donc ba o ba yebi Dikino ne kanda wana ba yebi que c'est une fille sympa mais ya o ezalaka ko eyule soit ibomaye. Je suis pas une fille peureuse donc likona ngona za teti et sans que bossa na kinazara mutete la nga intimidation à réseaux sociaux ban sangate parce que je suis une femme ou une fille qui sait comporter. OK? Tango zo tia mutu na miniati pona ofinga ya bo contrôler na ba vie na bino. Tozo yoka ba makambo to koyoka te. Donc mutu yo azana via salita na droit ya osambwisa mutu te. Vous comprenez? Mais le réseaux sociaux qui n'ont bon moyibi pa ya fongo lila eva komi ko sambwisa mutu. Pede azo sala lisumu ya suka moninga ne mobala so na sima. Aya fongo lila epona osambwisa mutu. Donc pour nous divertir boyeba yango ke soki sujet za ezala ya président, ezala ya mwasi na ye, ezala ya qui que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook. Si je juge bien ya ko fanda ko ya ko solango ya na oya. Sans ni crainte ni kobanga. Na oya, to uti YouTube a boyebi. O azali boso na bino. Peut-être na TikTok, peut-être le kwa naza, je peux dire nouveau venir. Ya yanga la banga kananga miniature te.
Donc soki nga na ozali kamba koloba bino pe bozana oya koloba ya ngai. Donc ezaka na batu mususu o basambwa na réseaux sociaux ba mitakala public basi sans réputation soki basi ana kuta ya fungola sali live ya allez laissez tomber bolimbisa ngai parce que nazwi tellement ba vidéo ya guerre kuna ndenge ba okangisa ba corps et tout. J'étais tellement triste aujourd'hui. Donc nabi qui était na kota live pour na yeba na kosala nini ko changer moi à vie. Ah na réseaux sociaux ya soko yo lobelaka ya bato ba ko lobela yo soko yo fando tangi kombo muto ali ko tanga kombo no te yeba yo pe soki sije ye ya to loba donc c'est de ça qu'il s'agit. Oya ko lingana ete ezaye mengana sepeli na ya to yeba na ko sala nini to yeba na ko développer eloko oyo mokili zo mona mokili mona Karine totalaka bato pe bayebi ezalaka na moment moko bandeko nanga buzoba ifo totika yango. Gloria sali concept na ye Gloria bato bayebi Gloria na kala. Ah, Teti, Azape Moutou Bentimidakate, c'est une femme avec grand F. C'est une femme de caractère. Mais, Moutoulem son salara babouzo bawana, Azalaka jeune fille. Moutoulem son salara babouzo bawana bande konanga, par rapport à âge. Lelo tozo loba Gloria wana, ceux qui nzambe. ACP la kanabolingo nae, elle allait être mère de 3 enfants. Mais malgré ça, ton baka qui Gloria Bochibana ni satu na vie. Yaya, buzobo osala katango zalaka jeune fille. Na buzobo osala tango koma mama bana. Mutu nyoso a continué à bizoba te. On ne peut pas demeurer dans des randos. Te muta mata azate. On ne peut pas démarrer dans des randos. Non, mataka bato na yebi, je suis désolé. Abonné na ngai, o mataka, oui, nako o mati. A part wana, Alveline ko matsanga bato na yebi te. Point barre. Donc, ko demeurer na rando te de Bruxelles, kamata ba bizo mwa mama siko zali. Parce que tozo kola. To komi ba maman, toza ko éduquer bana ba otala biso sur les réseaux. Na ko yana fâché na nyati. Attends les fils que moi 2 fois dans l'année, bah d'abord comprendre que t'es maman za mutu, bah tout le monde qui a yé ko répondre. Mais to koki ko sala nango toute une vité. To koki ko sala nango toute une vité que te so ki na yé na fongoli live nangai na kotanga ba kombo ba ninga na kotanga ba kombo ba ninga po na ko sala nini po na ko exciter ba ninga na colère. Tango ba ninga ba roya ko répondre, bokolo ba oh celle contre tous. Mais non. Qui cherche des problèmes sur les réseaux sociaux si ce n'est pas carré? Et ils ont battu balé mais ça tout mine. Il faut voir le belakande qu'on a vu son vérité pour ailler bayang. Hein? Qui cherche le problème sur les réseaux sociaux? Atangi komba Benita mutakalandeke a lobby Gloria Olang. Ce qui peut Benita. Et si Kazakuna qui mongwe matiye a fongoli caméra et ko soit na carré. Bokoloba nini? Ke basangeli carré? Non, la famille. Te batu nyoso bazara bazoba te batu nyoso mvutume kangara bango te. Il y a des gens qui savent voir et comprendre que non, il y a d'autres choses, ça ne peut pas se passer comme notre sœur le fait. Si réellement elle veut la paix, elle ne peut pas se comporter ndenga salaka. Yaya tozo bota bana ezana mutu musu na vie azana contenu malonga te. Mutu ayebi Gloria Olang biso to wuti na YouTube tozana eti lelo bande konanga prod télévision ezaya Gloria. A comment ko sala ba vu ko le quand même tanga zala ki na ba futilité. A comment ko sala ba vu na YouTube bande ko le kana ba ko mama YouTube na ba koko ya YouTube. A comment ko zo ba grâce ba faveur ko yamba bato ba série. Oh, tout ça comme on a des émissions na ye. Ngana isaka na bi ah Gloria félicitations na sepeli. Bongonde zalaka na vie photo monaka évolution ya mutu. To ye kokuta bino na misala oyo. Yoza muto tangeli yango classe ce n'est pas lokola ngana lali na lamuki nzunzu kaka ya kimutetela ale koyeba koloba pante. Yoza muto tangeli yango classe, il faut ça la différence entre yona biso. Il faut ça la différence que biso ba chronu maman. Toi qui as été sur le banc de l'école. Et ça formation yo sali.
Na université, s'il vous plaît, tu t'es sacrifié de te réveiller le matin, tu t'es sacrifié de faire des travaux et tout qu'on sort. Donc, la différence, il faut là. Bandeko, et comme on a vie, na moment moko. Et comme on a vie na moment moko, il faut changer. Montunyo soyaka na vie ko senga sengate. Bato mususu bazara batalo fundu neti biso ba oyo nazana caractère na ngai na kokokate na ye réseau ate bo pesa nga buti parce que naza moso na yebi ko luka mbongo ngambali na nga benga nga mukonga nyawe tuta mabelete bande ko ngato bwaki nga na zamba na olona na oteka ato bwaki nga bisika nyoso na mabele ya na kolona na obeta kopo. J'ai la facilité mbongo na gagnaka na poto, je peux le faire partout en Afrique là où je me retrouve. Donc pour dire que ils ont abattu moussous, n'en a comprendre Gloria, a commis maman, ya bana mi balé, les moussous zana mobile ne walinga abuzo bate. Azana mobile ne walinga abuzo bate bande kunanga. Biso nyoso tout ozalaka na ba jigolo na banda kote yaya. Biso nyoso tolinga mibala bana mikiete. Tozana ba mibali ya ba responsable o baza mibali. O abetaka likofi na mesa alingyo na babuzo bate ya koyaka rando, ya koyaka kopanzaka makolo, ya koleka ya musuko lekisa nzoto te. À part voilà, on a des familles aussi. Hein? Il y a des familles qui sont bien éduquées. Tu ne peux pas venir salir le nom de ta famille parce que juste non, tu es chronimama ou tiktokeuse. Non. Et comment quand un moment moko boy mutalinga bande ko boy denga na ko tapoter s'il vous plaît. S'il vous plaît, please. Boy denga na ko tapoter ceux qui sont solo là maximum 1 heure de temps. Resta pindi kamata ba bisou madame. Et comment quand un moment moko boye. Neti ngaya moko na fandaka. Tant moi si moko à Londres tumbola kanga ya de nature na zaka matata na tika kalikamte. Mais tellement kande mata ki quand même mobile nanga zo pekisanga na yoka ete. Akoma ki tina niveau ya kokanga chaîne nanga mais heureusement ba seme ki nanga ba leki na ye o balanda ba bike te ya muta bandi ye wana abanda ekala. Abanda ekala donc tellement bande ko luke loko nde ba c'est lui qui cherche elle a trouvé. Tika ena no pour respect kota ba kende na ndenge ba okende ngo wana. Ya mobali nyoso wana mo basi nyoso ya réseaux sociaux toi na ba bibala ba gigoloté toi na mibali ya pasha te pasha zalaka mobali te po yo il faut ya ofingo sala rando po lesaye mais soko zana mobali luka mbongo akolinga bêtise te po mbongo na yo mbongo yo yaka na ngwana et ça la ke lokoté c'est juste pour tes besoins na ba projet na yo makambo kiliki. Moninga boy mama. Yo zana grâce au talama, kozana notoriété. Ozana visibilité kaya buzoba, visibilité kaya bakombo batu. Mama ya bana likaka kimia. Gloria pas la ki moi si matata. Makamuto kuta na rano na vie et ça la ke batu bakita. Nzambe ateya ye. Projet à sala qui a bikete mwana na ngai ya liboso na kosala nebo na kozongisa ba comprendre kete makambo nyonso ezala kaya nzambe bandeko na vie déjà soko kufeli soki liwe kwei na makolo na yo o ekomaka mutakomaka sensible mutakomaka na sensibilité moko ozalaki na facilité kosala ba makambo mais tango kutani na choc moko na vie bandeko c'est une façon nzamba te ya kabiso to changeaka. C'est une façon Dieu veut que non ma fille, non mon fils, donc il n'a permettre le qu'on a pour comprendre que Dieu dispose. Tu peux proposer, c'est moi qui dispose. Karine, il y a solo na penza. Magali ennemi na ngai, Magali lo mama zo zela yo. Ala telo t-shirt sans soutien, azo zela yo ya rando. Kombo na yo tangaka te, tangaka 1 mètre 2. Chantal bola zo zela yo na rando yaya. Soki yo mtoza na posa ko swana. Swana na baningo ba na posa ko swana. Soki ke biloko wana ezo tungisa molimo, nezo tungisa nzoto na yo, vas-y. NGA, kamata ba bisou bonsoir. Hein?
allez sikoyo et comme bosangeli Karine yaya même Karine azotanga bakombo bato atangi oya tiki atangi oya kuti siko ki star yango il faut ezalaka na bakombo bato ki star yango il faut ezalaka ka rando yaya jemima ye wana kizali sika zali star ye wana atangi komba mutu te contenu na ye ememi ye sika azali bande konanga ngayo na oyebisa bino na te kaka babuzoba mususu na kokota na ngote po mutu azwa apesa commande ya 200 perruques ya ba 13 azui achelio 5000 €. Le reste à Kobakisa, au sala nous commande, donc tu dois te comporter d'une façon. Donc on n'a pas le temps de faire des bêtises là, parce que longi nabiso de marque nabiso, na ba contenu nabiso makamto sala ka yangonde batu ba ko juger. Mutuni na ngwa ko linga, aya ko sala commande ebele bongo na mwasi moka yaka finga ka likemba ya mama na yo, eloko ya mwasi ya base nini. Du coup, on perd la crédibilité. Moutounyo soit yaka réseaux sociaux pour nous perdre la crédibilité. Attends to perdre crédibilité yaya. Attends to perdre ba respect, ba réputation ba tumsu se beba. Mais réputation ndamwe tikaliwana ce moninga lobike atika bomba yango yaya. Toyo kakape. Sokoza mwana na nzambe ya solo Karine. Okima ki rando ye na Bible lobi luka kimya na moutounions. Bible simba ki oyaki ko bengana milimu mabe et lobi luka kimia na moto nyoso ma chérie ma belle moto aboyaka na yoka yo mkomo ko bakutu tindenge ajuisaka oh kombo na enani la duchesse abima na Gloria oloba makambo ebele o yo moko yebi keza oh kombo na enani la duchesse abima na Gloria oloba makambo ebele o yo moko yebi keza ya solote eza po bebi c'est la baninga relation o bebi sa réputation mutu na mutu ya réseaux sociaux na bit mutu na mutu ya bebi c'est la baninga relation o bebi sa réputation mutu na mutu ya réseaux sociaux na bit mutu na mutu ya réseaux sociaux kota réseaux sociaux na bit eza na ba fille belé awa na réseaux sociaux kota réseaux sociaux na bit eza na ba fille belé awa na réseaux sociaux yaya réputation c'est beba etikala eza na ba fille belé awa na réseaux sociaux yaya réputation c'est beba etikala na mai donc tant bazo beta de nos jours les paroles ne s'envolent plus. Oyo nyoso tout au salaka ba mitakala ezali ba buzoba ezali ba audio za koyoka mutazo finga mama ya moninga ezali mais koma kana tamoko e koma kana âge bande konanga bande s'il vous plaît vous aidez nga na partager. Ou denga na ko tapoter boya to eba na ko solola. Moi denga. Parce que to lo baba fruit de l'esprit. To zo lo baba fruit de l'esprit ba mbuma ya molimo. Yo mwana ya JCC. To mona ba na JCC bango moko ba koloba na mama olangi. Tango yindela ka bango awa ba pona ko yate. Karine yo oyaka kotuka baninga c'est comme si qu'était olingo zongisa Gloria na ba bêtise Gloria koma ko talema sans polémique sans rando a okotisa mbongo na YouTube na yebi ke dérange ka bato ebele to yebi ke dérange ka bato ebele mais mutu na muta yaka na biti na ye eloko ne loko ezaka ne bandeli pe na suka nango na yaki rando na yaki na ba bêtise na zalaki mama mwana moko na komi mama abana mwana na ngata na ndako sala rando azalaki no mwana muke na inane azo comprendre te mais lelo na komo mona mwana ya bandi classe obeda bandi classe obeda komi koloba obeda komi grand garçon je dois être un exemple pour mon fils. Je dois être exemple pour na bana nanga. Yango mona mutu et comme na mama moko boye muta se retirer
po a sentir que te nazala ki jeune fille na komi mama nazanzambe ase ya bana moko boye. Je ne peux pas me comporter de la sorte. Nalingi bana nanga ba pambwama. Nalingi bana nanga sika difficulté zali bazwa na facilité. Bazwa batanga classe ya malamu. Babala malamu mibali basi ya malamu. Babala nini oyo. Bazwa misala ya malunga. Ya. Ezalaka na comportement moko boye. O mo boti fa sala. Yango quelque part na Bible. Ba disciple ba tuni Yesu. Mwana wa sala ki nini po azala boye. Est-ce que ba boti na ndi ba sumukaki? Oui. Ba makambo musuto za ko sala bana na biso ba ko futa yango. Mama ya mayele maman ya telemi ateyami. Là où il faut éviter ma chérie. Ale bo loba ke ba sangeli Karine azoluka ba problème. Atangi komba Benita, atangi komba Gloria. Siko soki Benita ye. Soki Benita ye boloba nini ke te basangeli ete. Ezate ke yo tumboli baninga alo zongi na cage alo misali victime ya to banga nzambe. To banga nzambe. Bible lobi yanga boko yeba bango na bambumba. Bambuma na yo. Et là qui s'abisso réellement koza mwana nzambe. Réellement ça JCC. On ne peut pas crier bon que je suis chrétienne à beta kalibaku. Mais yo chaque fois bakoma baninga na munoko. Okoma pierre d'achauffement pour na baninga. Okoma kotumbola baninga. Quand on benga Pandora liboma pour le Pandora pe aye. Bon luka qui rendre professionnel. Ennemi nanga magali a pesibino. Na bakuli a pesibino rendre professionnel. Bandeko, cherchons la paix. Et puis arrêtez à konobarakete. Celle contre tous. Non, c'est Karine qui provoque ses collègues. C'est Karine qui provoque les gens. Ezalaka te bandeko. Bible lobby. Mingi bakoya na kombo na nga. Oh Jésus. Mais eloko yo. Eloko ekosaka te misala. Nzamba beti to la lobby. Oh mi benga mwana na nga boko yeba ye na bambuma. Ya. Ko se tromper te. Ko se tromper te muta ye na Bible ye na prière. Aye na komba Yesu na monoko. Tala lolenga za kotambola. Toboyi na biso te. Lisumu ezala libaku. Mais ezala mode de vie te. Mais pour na Karine eza mode de vie. Puis je le bota kamata biso. Mais pour na ndeko na biso ya moi c'est un mode de vie. Nous sommes des parents. Karine a boti na retard. Na âge na ye, azana moins de 5 ans. To pamboli nzambe. Mais batu misusu. Neti biso to boti na bo mwana nyonso. Mwana sa lekyo na mulai, ba lekyo na makambu nyonso. Je ne peux pas. Ba makambu mususu ba insulte mususu. Ato zana poso bima. Ce qui koko mela mwana ko yebise nini. Ya. Nga ba kolisa nga bien. J'ai eu la grâce d'être bien éduqué. Scolarisé, aimé aussi. Donc je ne souhaite pas grande chose que de remettre au centuple ce que j'ai reçu chez mes parents. C'est tout. Donc comme je n'ai jamais écouté, maman Zaki n'a pas bordi, mais je n'ai jamais écouté papa n'a pas bêtise ou maintenant parce qu'il finit licencié. Je ne peux pas me permettre de le faire. Je viendrai te classer. Bateau na zoa. Na zona na bango na YouTube ya mabo na banine bimate mais non classé yo il s'agit na combien belonzi Aveline comment tanga bateau yebité s'il te plaît bateau yebité comment tanga bango ma dikina nga yebi bateau yebi ngate nga yebi yo kasi olobi ni chérie oloba kitoko ya oloba kitoko vraiment opese conseil attaque grande sœur attaque ndeko Karine azoko mimuna muninga si aboya na ye ata bozwi ba problème ndeni abomela ope mwana te yo po bomela epe loko te aboya eloko nini esila ka te nyonso soko fingi bat fo suka ka na kofinga epo mafinga no wana osepelisa batu neza la secret Karine mukili eza ya nzambe ezaka yo te eza ya nzambe biso nyonso nzambe alingaka biso pareil
atalaka mpe nani aza na raison nani aa na faute malgré yo oza na bato ebele gloria aa na ye na bato te bobimisa ye ya mutu mabe ndoki avanda na ye na coin na ye azobokola bana na ye akóma na ye mama eloko nini oyo esilaka te na moninga olata moninga boye mpo oyo oza na bato ebele nzambe mpe alingaka bongo te naloba ma chérie pardon na obungisa ide na nga moi je parle en tant que servant de l'éternel naloba tant que mosali ya nzambe oyo naza na connaissance ya bible bible elobi scandale ekozala mais malheur na moto akozala auteur ya scandale tu vois scandale ekozala mais gare à toi qui sera l'auteur ya scandale gloire akoki koya siliki benita akoki koya kosilika me nzambe atalaka nani aza auteur ya likambo oyo oyebi moko bandeko na ngai eza na bato mingi cerveau esalaka te cerveau ke akanisa na ya na contenu na ya na analyse te analyse il faut po bato po pilipili mungu ekota il faut na finga ona chrétien oyo etu mais komaka na moment moko mutu ase concentraka le mususu avant nande kosala rando na mipesaki na makambo ya nzambe 25%. Nzambe asali nga ngolu na bakisi na komi komipesa 75. Na 75% wana makambo ya nzambe na mipesi ezo permettre ngai te koyaka kosala makambo mususu parce que na komi na conscience élevée ya bonzambe kati na bomoi na nga. Cela ne veut pas dire que te naza yuma ou bien nayebi koloba te. Vous comprenez un peu? Donc, tant que vous voyez que basangeli Karine na posa basangela ye. Karine zaka na posa batanga kombo na ye. Menga na kamo kabiso ba auto na biso ba star te. Mais botanga kombo na ngate je vis. Botanga kombo na ngate mbongo yokota quelque part. Mais bino bato bozalaka ba star. Il y a des réseaux sociaux. C'est comme s'il faut ça la que loko moko, o luke loko moko bachayoka, o luke loko moko kontaminati, bon y a des réseaux sociaux na kimiate. Gloria. N'a pas ce conseil. N'entre pas dans la distraction. Ko zonga lisu na poto te. Otala ma kitoko mwana mama. Wana besoin ya kofinga te, wana besoin ka wana na baningo yoza na bango te, wana besoin te. Au sala concept na yo, au laki sa différence que yo tangeli yango classe. Je sais et je te comprends que non des fois quand c'est de trop, tu dois venir faire quoi t'expliquer parce que elle ne sait pas parler plus que toi. Yo moko po yebi bobaluka na ba poto. Mais tu as juste jugé de te retirer dans de bêtises, de te concentrer na makambo na en tant que maman. Ozana ba na mi balé na ba mboko ya poto, eza jemukiete. Eza jemukiete et ta mère elle travaille. Yo yebi ke maman salaka. Ozana ngolu wana teke mama tikelaka na bana 24 sur 24 te parce que elle-même aussi elle travaille, c'est une femme d'affaires, elle est occupée. Donc tant to bote que la poto zo ka responsabilité ya bana na biso certes mo ki leseka yo bat otambola na bana Gloria ngana kenda na bango tina cimetière. Maman nanga azaka na poto mais komi na moma moko boza ne sikate cimetière penzako o na Congo to yeba ke bana bakenda ka cimetière te o se retrouver moi na ke cimetière po sika otiki ezate c'est ça l'Europe montinyo saza ne sika otika bana te to tambola na bango ka lokwa soso ba olando na sima ou bente otie bango liboso bongo tozoke. Donc pona ko loba bande kunanga bino bato boya ko loba seul contre tous. Bino bali bono kotala te mama dikina vraiment zo mona te basangeli Karine ya Karine a mutu a jouaka G. OK? Sokinga par exemple na yebike na solaka na ese anima kwa kala za témoin na benga ani na biani nini kaka nini na ndeko na yo bozo sala wazo aba kuku waza nini boyeli kamuni na ndeko no tshela na se mais soko moni bazo finga ona bato batiaka na kombo na yo c'est que aligné yango ezala ndenge wana yango moni même ke baninga bazo silika kete même neneya ngana tozalaka no bien me bato no ba ofinga nga pourquoi toko luka kimia te numéro 1 asana makambo mususu asalaka te bandeko na ngai tango na yaka YouTube j'étais constant sur les réseaux sociaux. J'étais constant, mais au fur et à mesure,
ba occupation zo bakisama au fur et à mesure na nzela ya réseaux sociaux nzamba pambolanga na komana ba client ça me permet pas. Il faut kendo zonga o biloko bakangaki na nini donc y a ba problème sous ce bakisami. Je ne peux pas être fréquent de nazalaki. Pourquoi? Mutu na vie il faut évoluer ka. Mutu na vie il faut évoluer ka. Okoza la ka na kajite ba yebe o mutarando ba yebe o muto swanaka ba yebe o muto kabonaka na baninga yaya année après année. C'est juste Dieu qui est rabbi, c'est juste Dieu qui ne change pas. Na vie na yo faut monaka évolution. Na ba domaine nyoso ya vie. Ce n'est pas seulement matériel, même maîtrise de soi. Il faut zalara na menine. Que makambo bande ko sala liboso sala rango lisuti. Il faut zala na maîtrise. Tozo kola bande konanga. To kola. Ata o loba nani matia ya ye lobi na mo magali Batu mususu ba ya komiko sa ba ajawa. Yanga na koli na poto na koli na poto. Na kogisi 18 ans na nga na poto. Nzamba salenga ka grâce ya kobota na bomwana. Différence ya kobota na bomwana ezara makambo mususu même ate lateli. Na koma ko sepela ko lata maputa po sala anga mama. Tango telemi o tie batu na mokilo balekio na mulai nyoso ya donc cela veut dire faut na mi tiape. Je suis leur mère. Na ko yate na bilamba ya ndambu ndambu. Tango na bano na te ya ke non ma chérie, tu dois te couvrir. Une femme doit savoir se protéger. Moi mon père m'a dit. Njota mobali na mutu nyosa ko mona ngote n'importe comment. Ndebo tala anga na tai na ngeza kamabe. Ndo tala yaya na pire esprit. Na pire esprit. Bino bana mikie, bino bana ba vingtaine des années. Mais soko tchedi ki na aw, o tchenga yawa, ba tcheyo ba tchenga yawa oponanga. Donc pour dire que a Jésus kende. Différence c'est ça na basi musu ya réseaux sociaux bandi marate ke bazo kola. Yango bazo tika la kaka dans de bêtises. Non. Non. Non ma chérie. Lukela mwana no kimia. Lukela arrêta kimia. Au mona kina live wana qu'est-ce qui s'est passé? Malgré mwana lata ki babiloko ya mulunge. Mais oh le gars qui wana eza bien te. Maman moboti. Moi so nzambe soi-disant salingonu yaya Bible yebisi biso. Ata muta oya ko shika babe. Azo parler langue tondolo marakudia. Tondolo marakudia njili Sainte Thérèse li fo toto li fo toto et pongala jesse malase yalo penza seroyo azo parler langue yaya misala na ye et concordé na makambo yebisa bino. Misala na ye Bolanda to njili Sainte Thérèse njili misale concordé. Bible lo bibo ko ye baba oyanga na misala. C'est là où on va juger mutu ke oyo a muta olanda te aza envoyé du diable oya ye po na fongo la porte na bomo inanga. Soki olinga ko fongo la porte te po na reta. Chantal lobi yaka oyete. Mais pourquoi ko fongo la moninga porte? Yaya on est baba kababone baba shika baba. Yaya. Mutete la zo parla langa zo mele ane loso na pondu oka eponga la jesse malase yo pe lokolo yo ka kitete la tolobi c'est roi yebi ko bonde la ya nzoka lobi loso na pondu loso na mbisi li fo toto bana kisangani ba li fo toto eza nini chakula imbwa ya aza na goma za liboso na yo akangi misu tellement ça na gêne azomona ka biloko liboso na ye akomi ko parla langue. Munta. Li fo toto, chakula imbwa. Et pour la jesse, malase. Njili Sainte Thérèse, ya polisola njili Sainte Thérèse suka ki ava kota na église. Otalobi penza, mwana nzambe. Olobi mwana nzambe. Te. Olobi mwana nzambe nzoka yangabo yeba bango na bambuma mbuma nini oyo muto abetaka tola tanki mwana nzambe to boyi te lisumu ezaka lokwa libaku mais mwana nzambe aza ko vivre constamment na lisumu yaya
ata ye asimbi Bible ya Toms, asimbi Bible o wana minene za kan explication, asimbi ancien, asimbi nouveau testament, bambuma neza bololo. Donc cela veut dire tozaka da ma maître mi balena mokilio ou oza mwana nzambe oza mwana satan. Donc tango bambuma o ya zakola kisabato eza ya nzambe te ya osambe za te. Ya osambe za te. Batala bato bakoma ko mekama na loyenge na posa mosa ko bala ko munsa baba shika baba baba onji c'est intéressant onji je se pongala mutetela daza ko bonde la zana jeune ya azana jeune biloko kandi epongala jesse da papai malase oyoko ya lokozo yoka kitetela to bike mwana moso azana nguya e puta tangi ka biloko biso batetela to liaka atangi ka biloko biso batetela to liaka moyo yoka ezate ayebi peke nde tozo bondela boy raisa zawana anima kwakala yoka akitetela te donc otie ese koto mongo donc so na bina beta kitetela muto yoka zate nazo tanga nanga biloko ya kolia batetela bobi aza vraiment onction en prière ya kolanda kate tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais bambouma, misala et témoigner. Nzeta mango koyeba ngona ba fruit nango. Jamais nzeta mangue bimsa citron, jamais nzeta mangue bimsa païpaï. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Non. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Sans plus tarder, na éviter ceux qui ont vraiment la possibilité ya kolanda koyoka Gloria parce qu'elle était vraiment fâchée. Asiliki makasi kosilika makasi wana c'est avec raison bande konanga bato mususu baya aka kolinga kobenda baninga na potopoto ba o baza prêt magali ennemi nanga solo ana posa koswana oboyi Chantal Bola za kozela kuna ba chocopik bato bele maga nani komone na bakuli alobi aza prêt. Lokolo baki rango professionnel au monde a commis docteur a simbi livre nini livre baza prêt ya moninga wazane na besoin te tika komona bango ba yuma te po ba boyi na bango non benita comprendre rando et dimnaka chance à moi si ya libala rando dimnaka chance mo balu ko respecter yo. Ce qui bino si bo wana na vie, bozana mibano ba respecta ka bino te, botika baninga, ba ponina bango nzela mususu, nzamba sala bango grâce, berero ba sala ki wana dans le passé, e bongwama, e koma makambo mususu. Berero ba sala ki dans le passé, e bongwama. On ne peut pas dire que t'es seul contre tous, oui, qui veut que ça soit seul contre tous. Tango ya ko tuka baninga. Bosala ki rando na benita alobi ko tanga so kombo na yote yo lobaki sara tanga kombo na yote a respecta kango ala kiso ke kombo na yote nde sala ki atalama a respecta ki on pendant un moment mais tangu yo ozo yela baninga na ba bordi yo ko lobate ke batanga kombo na yote tangu yo linga ko tanga kombo baninga ernyos yango sangala takayo nzamba sala akaka tiaka mutu pembeni na yo oya banda ko traiter yo ndo so traiter baninga nzamba tiaka biso na YouTube tozara na policier Kubuka, policier, aswani saka mutu nyonso. Botu na bala marine. Batu nyonso. Et comment ki lokola, et comment ki neti babenga ngo mo mesano. Sans pourtant koyeba neti ngana zara mwana mke bakokoti misato kwela kangai. Imaginez-vous, mutu, kokoti misato kweleli. Donc mutu nanga déjà ils ont choc. Chikoyo. Bomona ngana yaka na ochaki sérieux mais son abina kiti sapena ningisa ya ko yinda mais c'est juste kaka l'éducation oza mama oza mwasa muntu j'ai des familles à honorer j'ai ma propre famille à honorer j'ai ma belle famille à honorer c'est ça ce qui dit ko lango yaya oh papa nga penza zaka mwana poto. Donc mwana poto qui veut dire que oh sonyo boya etala ngate na tanga humanité na ekoto zalaka batu mwindu mibali baza ko accélérer ba bengo nègre ba sombeli ona ba poupée ba bengo ni ba sombeli ona mukomboso école mobimba
Surtout les filles, baza ko accélérer. Mais j'ai travaillé, l'humanité na bima ba point ya bien. Na tika la jamais ko kata classe pour na accélément. Mon kono ele kaka ya na salle ya nini ya sport. Tant to utaka sport okende ko sokola. Kuna nde na kangaka mwana na mwasi ya ye. He, na beta ye. Na façon que vous savez pas l'idée. Mbila kweya. Heureusement que j'avais pas 18 ans. Ceux qui n'avaient pas 18 ans, n'a ça la prison. Mais il y avait des plaintes, qu'on se plaindre, qu'on se plaindre, qu'on se plaindre, qu'on se plaindre. Bah, yebaki. Mais moi, ça la autre mesate. Mais mon kola joie qui kuba. Yango ba rando to salaka. Et salaka pona sima, ya caméra. Car il y a tiki rando nash, elle chante, elle chante, za mutaba jeté. Donc, il y en a elle chante, ba ko souka na nzoto. Aye biango bien. Yango wana bikete. Le côté le plus pété c'est qui? C'est Gloria. Le côté le plus pété c'est qui? C'est Benita. Ya. Mutabata mwa leke maele. Lem su mutu musu soko tumbola. Chantal a ya sali a swani siyo. Mokendo tumbola mutu musu kanza za faible nzoka leki ata Chantal mabe. Faut faire attention. Muto nzamba keli aluka kimia. Muto nzamba keli aluka kimia. Mama ya bana, mama ya mwana luka kimia. Obando zalaka na tango nganyo surtout te kota taxi, liboso porte à porte bote, comme na moment moko boye, obando kendo tika mwana na classe, obando kendo ko zoaye. Donc hôtel mapenza ba benga ngoni na ba grind, national ba benga ngo grind. Et si ka ba parents ba tele marapo bana ba bima, moto abate myo aleko na mayeli. So ibala le lo coussin, ba lobi vengeance eza plat o elia makafuwa. Donc to luka kimia. Te komatisa bato nga na yebite. Komatisa bato nga na yebite. Bato nga na yebite. Matisa ba abonné na nga. Mutu aza abonné te komatisa te. Toza vraiment na posa koyoka mutu te. Awa, mutu abeleli na communauté eza Gloria. Mutu aboyi na yeba problème aye koloba ngo o est fort, c'est Gloria. So za likamo msusu akoloba. Ya. Kendo lo bango esika msusu. Parce que bolingaka te ko sala nini ko soutenir ma bé, celle contre tous. Non. Tous en 2025. Muto azala ki jeune fille msusu abotcha komi mama. Muto azala ki na relation ta komi na relation. Elle a beaucoup à perdre. Ana bana za ko éduquer, azala msusu na mobali na belle famille, batu nyuso ba ya la ki sa vie na bango te. Oleka mukolo moko oyekolo bakete la duchesse azo coucher Gloria aza ko ganga aya alobate akipa yote mais comme habitude ma chérie ezate ke yo lokwa libala peut-être simbite baninga nyoso babala bange kufa non matisi langa ka ba abonné na ngai muto aza abonné te ko matisa te bato baza ba abonné na ngai tu matisi ba je suis vraiment désolée. Allô? Oui, allô. Digilove, bonsoir. Madame Pindi. Oui, maman. Ça va? Ça va, maman. Alaga, c'est-à-dire ça va. Bon dimanche. Merci pareillement, ma chérie. Mbotana bandeko nyonso bazolanda biso na ntikana nalandi émission. En tout cas, émission kitoko. Osali oza mpona motu te, olobi kaka normal. Makambo ezosala biso nyonso pasi, toyebi te so eza nini. Nga nazoloba eloko moko. Nayebi te, soki mpenza ke wi, ezalaki na Kisasa tonga tokelukaka famille aye edi. Tonga tokelukaka famille aye edi, famille Dingwe. Tonga tokekoluka bango parce que baluka nanu baswanye mwana mwasi na ndenga mabete eza na polémique te po sale émission eza ya polémique te eza émission sali pona Maglo aboyi na ye makambo alingi na ye te ndenge pe epatangaki kombo ya Maglo tolinga tokende ka toluka famille ye edi parce que famille ye edi nde bakoki kosala mwa quelque chose. Sana kata ote lekna yo zana wana so batangi kombo na yo kuto donc ko yela ye ko fanda et tout po yebi makambo eleka we sala ko komande ko komia azana bato belé o ba ko répondre e bande ko na ye moko to batela ka kimia baninga to batela ka réseaux sociaux yo et tia bat na distraction
ngana na sepela ngana Raisa na nyima kwa kala miso makasi to tangeli en classe te yakubo mona kala Raisa ya moko abomaka biso na ba français aw mais ba gloire bazaba to batangeli en classe il faut différencier ça là donc moninga s'est retiré quand même a commencé la concept na ye azo yamba ba pilier ya mboka ale sikoyo car les mêmes motoana boni bozo musana potopoto po ya ko silika ya koloba po loba ke seul contre tous abande ko luka ndengeni na kokota rando oyo oh bandeko aluka ndenga wina okota na ngai mama moninga na luki moninga yaya ata to na posa oloba te fo botinda ka batu baloba ata muntu ana posa na zakina posa osala na liste mais na yebi ata 100 personnes ba rolanda ngai et puis na ko tiango na YouTube na ko tiango partout bon mona nani azotumbula moninga kete zayi na posa ya rando non bato ba na posa ya rando Chantal azawana ukende ce n'est pas bien Mantikina omole pome zawana biso toza bato to olanda biloko to mona ki deja ngai soki nazo beta c'était pona makambu ya edingwe moto na ngenge ndenga kufa ki ndenga banda ko luka ye papa wana sali be mission plus de soki 3 fois ou 4 fois abanda ko luka émission asuka va ke kufa na Maroc asalaki apesa ikutu voir ata numéro na ye nani Gloria yo kanga Gloria nini Raisa pardon ya to yo ke yo mo yebi nde to kata na ka pardon ava to kata na to yo kana muki to yo kana muki na lo bongo loba eza Gloria balobi omoni ndoki belela aye penza kosolola Karine pourquoi eloko Karine banda kolinga pendant longtemps yango wana alekana a chrétien alors makambo ngai moko ofali pino talobi kete soki ezalaki ngai nde balobeli bo angala zwa mwani mozotala mutu mosusu azaka na besoin bozala na bêtise bozala na salité bozala na potopoto ka lokwa ye donc soko lingo za na potopoto te faut kobeta ye kaka kokipe te fin de compte olemba kaka mais toza batu omoni ndoki belela avant boyo koloba seul contre tous avant boyo koloba kete Gloria alinga kokota rando aye ko belela na kipaka yo te otanga kombo na nga tongo midi pokwa yo star yo boye bongo star ango ya il faut tanga ka kombo moto star alakisa kapenda kaza star to mona ba Maria Tumba to mona kana toza na kata TikTok to mona ba Benita basala ba contenu na bango soka ya tombo ki sekele mususa ye ko pesa droit de réponse mais aza wana te afande la ba kombo ba to ko tuka ba to ko tumbola non sikoyo banani baza ba vrai star na banani baza ba vrai star sans plus tarder bandeko to yoka muki parce que kana na wifi te na mifi botu na Raisa tango to kata awa na la karate soke chite pou so nyoso to panzani to yoka muki ndende ko na biso ya mwasi aza ko loba alobi pona communauté ngana to yoka to pouke za na bato ba misala ka victime il y a des gens qui se fait des victimes abandi likamwa le komike aluga okota rando boya moko te mutu nyoso za na posa ya rando te il faut ça la rando potalama mais mutu mususu za na ba contenu na ye mutu mususu ana ba travailler na kata chaîne na ye azokotisa mbongo donc oboko la bana c'est ça la vie ce qui na vie évolution ezate fandi sa famille tata fandi sa famille maman o fandi si ba ex ne subima na bango o sengi bolimbisi dans la vie nous devons évoluer quand il y a pas l'évolution na bima pe na arma na arma nani leki na boze ya to chava to koya va mifie silika mucho sana note na version sana note na biza musika nanga zala musika nanga si te pe na lo ba no vraiment za musika nanga na pe manote na calculer vie na ote ni pesa respect des fanatiques baba no ke guerre au sana ba union sociale moment na moi soana pas ngaite yaya ngai vraiment te nga na liste ba to soana ba moté mon la liste là so mo repêcher na goudir na so ki ya vrai so ya fo na liste à goudir na yote na liste à repêchage na yaya ko tianga te on peut pas répéter même chose chaque année. Eza wifi te za mifi yaya tout na mama Moïse
sanza tuna Raisa landanga kuna mama dikina ndenge nini ozokata sa kopesa bato au revoir kopesa bato nini te ozokata eza respecté na bi Raisa ngana na mifi kata ke la kakate soki connexion ekoye yo za na wifi kuna tika ngai na lingi na nga problème te yango na lobito yoka glory olangi soki kokata na biso ekati biso toyoki mwa ndambo pourquoi nde kwa siliki o ya lobi etini ngana na fata fonga na kita deja avec kata fonga na kita pona silika mama kikina zana kisasa akinde kisasa olobi ni Raisa te nazoyebisa bato mpo bayeba ke wi ozala nini te na poto tokende kisasa mpo bayeba soki mifi ekati bayeba deja ke wi oza te landi liki toko pasa na mifi seke toa bakoleki boyebi yango nga vraimen naboyi na ngai nalingi na nga te nalingi na nzela na nga te yaya nana bato fona protection nakofungola porte moto elingo fungola nga porte te yaya te naboyi porte na esimba te yaya bana na botama na mela vitamine te bana botama naboti 3 fois na comprendre ka bato mo chede ba langage nga bono finga nga muke pa muso ekomi normal bono finga skonganda na boti 3 fois maternité mais bon plat na boti 3 fois nzamba salinga ne naza na ba kitoko na bino na ba noso na tike libino bo sanga moi boyoki boyoka vraiment bato no ba bendo matoi ba elsa mama yekuna oleka kae na nyoso ni pesa valeur yo swana na Brigitte Macron yo swana na reine ya Belgique swana na reine ya Angleterre swana na basa ba présent parce que yo leki bango nyonso leki ye kokita niveau na été parce que niveau na te matama na étage de ya likolo tika batu no ba mona ke toi tu es une provocatrice après omixa sera okomara victime ngai na za besoin la victime na yo te na liste benemi na yo vraiment nga na zalaka pour à vie yeso mona liste benemi na yo nga vraiment na za ti mokili kufa c'est nous que ennemi que na ça le quoi na mona le quoi mokilo existe ati jambe na ça les fo na ça le quoi yo za la kate so na taka na bloquer ba site mususu pona mona ke longi na yo te na bo trop c'est trop j'ai dit encore basa batete la na mutu makasi na caractère makasi yaya bao caractère makasi mitu makasi ilali yao likona ngo mongo na musakata tala mélange sali Jesus tout ça là va mifia kata non tika vi na nga kima mama kolata nga te tokena ndaka nga sika moko te tokutana nzela moko te tosola tosala kope nga na moko te tosala no kope moko te nalekaka mpe na nzela na yo te moni ba raison nyonso mokili na pesi yo joie ba raison nyonso mokili couche-toi bien, pas comme hier. Écoute musique. Yesu na ngai makambo oyo ti mifie ya kokata pamba so na timelo ke katili bumu ba tuna nga nana sin moto la sake mutu na bota Yesu bonsoir Brigitte ngaye nguma bonsoir à toi nana sin mote monika ndo mona photo bongo ni bumu ta peka bongo playa ya ni bumu defo na kangate ya obelo seninga ke lengo confirmer le kana boti ona la seba bonne na bino ke bozara ba mitomani bosala kabal ke na bota te ya solo bosala kabal ke na bota te bosala kabal na yiba mwana mutu et vous oubliez vite hein? On est en 2023 ça fait seulement 3 ans comment vous oubliez nazo se rappeler fille moka benga parti Angola qui était wana photo wana pardon yo mto ya kota cop ya lokuta mukolo kozwa ba répercussion nango ndoko yeba je me rappelle encore tant gloire abotaki
fille moka bima ki no wana eza photo ya mwana bango na couverture wana nanani nanana mwana bango nde bapubliaki photo wana na TikTok pardon na Facebook bazwaki yango nde basali mpona bato oyo bazalaka na internet bayebi bato mosusu baye internet ekala na bacovid mpona bato ya kala neti bamakwakala ntango na makwakala mabele ezalaki mike des choses que vous avez molobaki kana ngosu Chale foko tu n'as mais batutu ba nanda kuna na Kinshasa o ba yebi nga ba yebi sayo que gloire la gloria on sait comment il dit kwa kalo kwa ngana la tola bonsoir la tola Bonsoir Dikina, bonsoir Pindi, boni. Kayo yaya, kayo. Ya Pindi, na moni oyo na koti sikoyo bato boya kopesa bato ba conseil, botika muninga tangaka kombo na bino te. Bino kaka kovandela kombo muninga neti Gloria tangaka kombo neta. Akota makamneta loba makamnete. Au finga epwana. Na ebisio mabele. Omoni muto azambuma mabe. Na ucho lobeloko na live nanga. Tala mutu mobimba. Soka zana problème obi ndeko nanga mwasi na kotela ye na soutenir ye na suka obengo mukala. Voilà. Demer akotela kaye na makamba zemia. Abenga kaye mukala. Lelo era komi mukala. Bakalipa komi mukala. Donc, dans ça, si on qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Karine a sala qui live, dans un extrait, on a mais na olinga ocha mungongo na ete po oui par rapport à comment ko signaler. Voilà. Na YouTube. Po e ko ta YouTube donc na ocha mungongo na ete po na bino bato botala so bikete maman Dikina pourquoi ceux qui Karine pe a na droit de réponse ocha ka ete oui na ko iko cha ete po Karine alinga bato ba lempa ka ye. Alinga moto yo azalaka wana zo soutenir ye asala malamu asala buso bo soutenir ye biso ba oyo to yaka koloba oyo eza ya koloba donc po tieni a signaler vidéo wana te donc je préfère ne pas le mettre na bato batali ezala extrêmement ko la tola peut-être yo tali yango te atangi kombo ya Benita atangi kombo ya par rapport ya makiki atangi kombo ya Benita atangi kombo ya Gloria. Moni tango batindelinga na bi après mokili lobaki te seul contre tous. Tango otanga bakombo baninga bwe donc bango pe bakoki koya est-ce que muto aluka kimia zara ndengo lo bento za besoin ya rando. Et c'est que moi j'ai vie na bi ke neti Benita lobi alingi na rando te. Mais bato baza pre na rando bazali ba Magali ba Saratola ba Raissa ba Chantal Bola ba Kalipa te. Azozela donc kote wana Karine aponi na ye kosala nini ko evito bente kokima azokende kote sika ayebi ke bato wana balinga rando te yango wana tanke moko kati na communauté soki moninga lingi kimia il faut tozalaka na kimia c'est ça soki moninga lingi kimia Gloria alingaka na ete pe na kombo na ye alingaka te po epa lobela ne makamba batu te. Siko mama nanga likambo siko oyo neti nga soki Glory sika zali bokata ta kotoki bokoshu de Saratola eyinda kaka muluba de Lix bokata lem susu lura ko yokozwa tan ko yokanga mama kozonga esuna poto te babi mama naza na live ayeko bondela ozoyoka te okindoki te kozonga ko bashino bakempuye Raissa. Nana téléphone mususu. Gloria, soko yokanga. Raissa. Bébé Zela. Queen Diva vérifier ngano information. Babi mama na za live azo sambela kuna, azo pamela milimo. Agerare. Atika batu bavanda kimi anu bakuna. Ndoki. Babi mama na za na live azo prêcher. Okindoki te mwana na autofinga batu. Na lo bate po na yo beta ba bordira pamba boyo ebisanga mama fionto. Ça c'est la sorcellerie. Avant maman na bandote ya batu fala chamo ane na live asenga batu a ucho tuka pardon, batu a ucho finga pardon.
ndo te Kamita yo lela we ba mama bolimbisa voile. pardon Azali nini? Eza pasi nga sui nazalaki mama Charlotte soki naza na mwana sana même esika kaka babuzo besalaka nakoki kofongola ta TikTok na nga babi eza mate ya bajete eke ezongi kuna Pardon za telefone mosusu tozalambalia na mamateya na ye toza kuna mate ya bajeton bon banda na banda internet ka mama onda ya koyoka nga esika ozali Gloria Olangi soko oyoka nga na osenga na yo koya te eza na bato mosusu babendaka bato makolo tu vois aza wana ntango osala banini boye etu tala okenda na yo différence ifo ezala biso na basara tola totangeli yango classe te yo otangeli yango classe donc il faut mwa différence ezala osali concept na yo okoma kotalama koleka nakena okozwa matière nazozonga wana okozwa matière na faux compte ube okozwa matière na te matière wana nalili nazanga yango te kende ifo nga moko mpe natala zeya naokanga kaka miko natya telefone te mama dikina Sara kanga mikro te atikela biso mikro biso mpe toyoka yaya baosignale na otyango na YouTube ok na bosania ok na otyango na YouTube problème te mama poko ye koto kuna koma makasi nango donc mpona loba mama loba donc mpona nga Gloria so oyoka nga ma belle ne viens pas tu comprends aïe ne viens pas, tu fais tes trucs, tu avances tout le monde. Parce que déjà ninga zana akomi na suka bakispe epoli. Lopango ya ba mongo. Ozomona bakisi pe epoli. Il fallait que ne koluka famille ya edi ba sukola parce que yedi abelela ki plus de 3 fois. 3 émissions so sala ndeko koluka iba yokana ki bongo te limaka téléphone yango yo benga ngai boye kiss nango zwaki. Be émission eza madi zela na otindelo zela. Na kotindela yango. Mais laisse-moi vivre en okoyoka biloko wana nyonso oyo yedi alobaki mais siko le problème na biso eza boy tango yazo tumbola Gloria mama na bango alobite bambwa lobby tango ekokoma ke wi Gloria ya ko répondre ba ondoya ko tia Gloria na minute mo moso bandi Gloria lelo te abanda Gloria banda bazana kisati ba ina poto mwana Gloria kufa biso nso tomona azwa akanga makemba atinda tata na bango abeta mwana batu personnel mikoto akenda nzamba ya mamulimo na kimia poza kanjelanza mama na bango moko abelela aloba telobi fera bimsana audio wana nde mama bango aloba ke wi mwana wana Gloria Olangi ateka mwana na ye aboma mwana ne likolo nzela ya poto babiloko mama dikina mama ni osala sambla bo ibi makambo wana te na osala sambla te Raissa otozalaka na 24 heures okozala te bisika nyonso tout donc cela veut dire faut sacrifier l'eau moko ma chérie bon Dieu oh mama nani mama Dorcas apesa ngata banda solo na mama na ye oh Dieu mama ya mama Dorcas ezalaki 6 heures mobimba ya tokoyoka wapi tokotika wa oh Dieu wana tekaka ya ezaki 6 minutes ezaki 6 minutes oyo mama Dorcas ande koswana mama banga lobani ni ke wi ndenge zawana Gloria bomi mwana na ye posa nini aya nzela ya poto mama na bango muto alobango donc ezane loko oyo mama wana na mwana na yeba lukaka pona Gloria Olangi ka ndenge wuti ko pesa Gloria Olangi conseil awa Gloria Olangi azana droite ya kufungula porte parce que ye aza mutu moko ke wi alinga ke elevation ya batuté biso nyeso to yebi ke wi Gloria sala ne sous polémique te Gloria akoma na yema kabaka musicien akoma na yeso ka moni mutu ayambi so pa moni mutu tango ko mona ya na paniel na ye asala nika ba analyse na ye oyo bakaka motema faka motema sino te ko yako tuka Gloria po Gloria kuma motema mukuse po Gloria yako répondre po Gloria pe azonga suna poto te Gloria na ye yo mbwa mosa makolo njoko le biba kalina ennemi na ngai nani Magali na lobi boy please tika Gloria Olangi avant da kimia azwa soin ya bana na ye
aboti bana mibale biso to boti bana mibale na bapoto to yebi bato pe boti bana misa to kata bango badani bazokita to yebi ba makambo ndenge sa toyoka na Gloria toyoka Gloria ma chérie ava mifia silika toyoka ndambo toyoka Gloria toyoka le pourquoi azana droit na ya koloba bandeko na ngai oui basaka on se manque pas de Dieu ceux qui maman ozana besoin ko te iloba na nzambe ko kende sika ba rando te sika bazo finga bazo ko dénigrer bato ozana possibilité ozana bato basalela ka bana no ba fongolela yo chaîne à TikTok ozana déjà na oya YouTube ezalaka oyebi mama oyeba kete basalaka live bafungola kawa bakola kiso ozana facilité à côté ya parce que mateya na yo ozana impact te isika mwana zo finga zo sala barando ezana impact te ezalo kwa lituolier ozalo ko la boseka donc eko fanda na mitema batu te parce que tu seras jugé à travers ta fille ozala juge à travers fille na yo fongola TikTok na yo soki kote ya te ya kuna certes au mona kete na profiter na sima bato ebele oyo na te ya bato mais yeba ke bato wana mingi ba mesala koyoka mafinga donc baza bato ba musika na nzambe parce que muto penza ayebi a comprendre bon nzambe na bisika musa ko osala te to kana no glory et comme je suis avec mes enfants omanda kopikanga ofinga osalika munanga ya boye ofinganga na bota bana sa tata ofinganga iboye ofinganga ibo yana tika kama na bino te nzamba omona likolo yebisanga chotanga komona parce que moi je te fais quoi moi je te fais quoi maman na yo bota yo vraiment avant qu'on paye qui sont abandonnés que moi na moi soana yo na esimba te makipaka yo te o mona te que yo moto otumbele wana maman abina monte que bon ni mabe amoni prière wana te na maman na ngane maman pasteur te ne prophétesse ma maman c'est une femme qui se respecte alors na nga sona moto ne to simba te sala comme so mona yete na vie boyebani te ta maman qu'il faut pas te dire que madame moi na moi so finga kaye akipa kote wana zo mona ngote wana olobango te mambo makambo na bato balingaka yo wana badoleki biso nyonso tokoya kozwa parce que obala kabila parce que yo za supérieur ya tout le monde boye biso te ke ngai gloire na seke ote oyo kopandela nga na live na minuit okokosanga makambo na bino ona maîtriser l'eau te vraiment wana bakolo banango te yesu mosala oyo po mama aboti mwana ye parce que mama ate bayoka yo ne batumbolaka mais mwana mwasi oyo atumbola na likambo nini na ba camarade ba lingaka yo ba ko yebisa ote ke mwana mwasi wana na problème na yo te mais c'est quoi ça nazoteka basheni na nga bandeko natikeli kibokolo news musalo bango bapage ya polémique toyebaka te toyebi kaki aza mobali azalaka nani mwa klasa basanga esili natikeli kibokolo news musala oyo po musala oyo soko oza na maîtrise te okota di feu eza na baenvoye ya diable baya na mokili mpona koambrouye kaka peuple koambrouye kaka galerie c'est plus que du pétrin hein? Ça c'est du n'importe quoi pour vivre bien faut ozala problème pour banike basangeli yo kona minute oyo na bato bakotelaka yo bato na yo engagé na misala na basecrétaire na yo baconseiller na yo bayebi so te batupozo question te ke Gloria ta fait quoi parce que so bato na rappel biso Gloria otumboli mutu na saloni pourquoi mutu na saloni pour ok kolobane bongo quand tu provoques là bamoniote que mutu obanda bato bamoniote que tu es une provocatrice na vai nanga silence na kakilaka nanga yo te na kipako te ofinga na bamaka poussette mabe ofinga na tango na bana fazer mabe ofinga na kipako te siko bato so na bango obosani adresse olotaki nga na butu apo yi apo banike bangai bo bénédiction ba telenisko tu fais que déjà osa la guerre toi yo comme le quoi Rwanda osa obo ba yo sa mokifo yo sa la victime aïe ba fanatique le ba vraiment vrai ba fanatique na yo ba fungola ba live ba tout na yo Gloria Salioni na minute autant que ba commentaire ba tout non vraiment na ba to ba seka ba mine funga mine mo awa
Boumi tout le temps on finga baninga toi yeka kadaka supérieur à batu. Toi yeka leki batu. Nana comment nga maman. Na comment vraiment maman je me respecte yaya. Na comment nga vraiment maman je protège mes enfants. Avant mais laisse-moi vivre en paix comme je suis avec mes enfants. O pikanga o finga o salika munanga ya boye o finga na bota bana sa tata o finga iboye o finga ibo yana tika kama kamuna binote nzamba omona likolo yebisanga chota na komona na parce que moi je te fais quoi? Yesu mutuna pe ya nzamba alona moi je te fais quoi? za komba mutuna pe ya maman na yo bota yo vraiment. Avant qu'on paye, qui sont à que moi na moi soana, y'en a simba te ma kipa yote. Au moins que yo muto tombe. Le maman a bien monté que bon milieu ma bien moni prière wanate. Ma maman n'a pas maman pasteur, t'es une prophétesse, ma maman c'est une femme qui se respecte. Alors on a sona monté na simba te, ça comme so mona yete na vie boye banete. Ta maman peut pas te dire que madame, moi na moi so finga kaye, akipa kote wana zo mona ngote. Wana lo bangote. Na bato balinga kayo wana bado l'équipe so nyonso to ka kozua parce que obala kabila parce que yo la supérieur il y a tout le monde ba oye biso te ngai gloire na seke ote oyo ko panda na live na minuit o ko kotsanga makambo na on a maîtriser l'autre vraiment wana ba ko ba nangote to maman aboti moi na fa seke maman e ate ba yo ka yo ni batumbolaka mais moi na moi so atumbola likambo nini. Na ma camarade ba linga kayo ba ko yebisa ote ke mwana mwasi wana na problème na yo te. Mais c'est quoi ça? Je me demande aussi. Pour vivre bien faut ozana problème pour ba nika ba sangeli yo. Kuna minute so yo na bato ba côté la yo batu na yo engagé na misala ba secrétaire na yo ba conseiller na yo. Bah ebiso te batu pozo question te que Gloria t'a fait quoi? Parce que ce batu na rappel biso Gloria au tout monde mutana saloni. Pourquoi au mutana saloni pour OK kolobane bongo. Quand tu provoques là, maman nyote. Maman nyote. Maman nyote qui me banda batu. Maman nyote que tu es une provocatrice. Na fait nanga silence. Na kakila nanga yote. Na kipa kote au fin na ba poussette mabe au fin na tango na ba na fazer mabe au fin na kipa kote c'est que bato so na bango au bon sali adresse au l'autre qui na butu apo banike banai bo bénédiction bando ki ba telemisco tu fais que des gens au ça la guerre toi yo comme le quoi Rwanda au ça au ba bato yo so mo kipo yo ça yo ça la victime Yesu aïe makabo zali ba fanatique no ba ça vraiment vrai. Ba fanatique na yo, ba fungola ba live, ba tout na yo Gloria Salioni na milicho. Autant que ba commentaire ba tout non vraiment. Na ba to ba seka ba mine funga mine mo awa. Bo mi tout na tanga o finga ba ninga, toi yeka kadaka supérieur à batu. Na réseaux sociaux. Ato bonde. Toi yeka leki batu. Oh, ça na comment maman. Na comment vraiment maman je me respecte yaya. Na comment nanga vraiment maman je protège mes enfants. Avant mais laisse-moi vivre. Li bonde li nanga na 2025 ezanzambe. Pesa ba kroni mama ba tiktokers mabala. Ya eloko esala ka pe boza ba manka amour mo mampuya. Ya so moni anima kwa kala ya karando mampuya. Mama matangeza na zongeli ba activité wana. Bota oye la bella, oya Swede, bo pesa nga raison. Nzamba sala ngolu, makelele ou bo mona te. Bo mona te yaya. Boko mona te. Baba ndaka ko so mabala mibala ba responsable ba gigolo te. Bo mona. Les effets sont visibles. Bo pesa nga. En tout cas, la complicité Boko pesa nga raison. Bo bakete ya mama diki nazalaki na raison. Bonde la kanzambe. Soko lingi kimia na communauté lo banzambe pambola. Tanga pena ba kombo. Pesa ye mobali. Sala boye. Pour aussi longtemps. Nana zui mobali te yaya. Toko lemba. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps mobali aza te yaya.
et ozalaka pasi na mawa na ebite soki o pesa ndenge mususu bente zanyi mona bisa benemi na yo nga vraiment na za ti mokili kufa tengo bakendemi ke na sala kwa na mona lokola mokilo exista te na sala effort na sala kwa yo zalaka te so na taka na bloka ba site mususu pona mona kelongi na yo nzambe ya lola na ye ko présenter yo ba kroni mama nyonso to baza na problème ya bolingo na problème ya mampuya eloko esalaka ke mwasi afanda alekisa batan ebele na live mwasi libala o azali heureuse azokipe makambo na ye yaya akoya kofanda 5 heures azokwakola kaka soko moni mwasi moko so dizaza na mobali 5 heures 6 heures 8 heures yaya toboyi te mais soko ebo cheke relation wana malonga ezate malonga ezate nzambe na lobi pesa basi nyonso bazangi mabala yawe pesa bango mibali pesa mibali yaya na frappé aveuglement mibali nyonso baolinga komona bamitakala oyo eza na bareseau sociaux bamona yango te papa soko pesi bango mabala ya bajigolo te mpo soko pesi jigolo aza na besoin ya kosala rando afinga mpo mbongo ekota lesa mobali pesa mibali ya baresponsable oyo bakobeta likofi na mesa ke nalingi yo na buzoba te mpo communauté fanda papa eza na makambo mosusu totikela bana 20 basala bango bazalaka bana mikie metala bilongi ndenge eza ya kononokanisa Grace Mbizi alobi aza na 31 na melongi wana ata mwasa 51 na bimisi yango te seigneur sala bango ngolu baza na mibali oyo baza koasume kolinga bango toboye bakatola kiadi toboye bakatola swafi alekaki na yako ya abwe na tombolaki na kisaki kaleso te papa tolingi mibali oyo bakolinga bana yo tofanda kimia esika anima kwa kala zali mapuya peso tungisa depuis mama do akufaki moya azongi nano ba activité te papa pesa Serge Blanc makasi tango bakokutana alobisa anima kwa kala langi njili s'intéresse tondolo marakuja ifo toto chakula imbwa mala jese ponga la jese mala si anya lobama aloba alagi juste na cadre sentiment Seigneur na yebite na placer liboni na ondeni me pesa ka ba bazangi mabala mibali ya responsable pesa ba mibali pour makambo nyonso esila pour makambo tout esila et nabo trop c'est trop je dis non Mtika vi nanga kima mama kolata ngate tokena ndaka nganga sika moko te tokutana nzela moko te tosola tosala kope ngana moko te tosala lo kope moko te nalekaka mpe na nzela na yo te tomoni barezo nyonso mokili napesi yo zwa barezo nyonso mokili napesi yo barezo nyonso mokili mais etika komonanga lata vraiment charisme wana kotanga kombo na ngate parce que ngai pe natanga na nga kombo na yo te kokima kobosa na nzela te zonga na droit chemin ya bato bosa na bango guerre zonga vraiment na deux chemin na yo bato bosa na bango guerre bato bosa na bango guerre nga na kati te oh Jésus olika bato bosa na gloire nga na kati te Jesus bato bosa na boto swa na bo fingana bani ba relation na nga baba tu nanga été batongo pe balingaka nga pété batongo nazanga nga na kati te allô maman je pense que to oyo kinga lata charisme ana okotanga bakoma ba minute le kwa moto mo ozoloka bakoma ba minute ça c'est la sorcellerie comment ko otanga bakoma ba minute ba 3 heures otanga bakoma ndoki Yesu voilà non en tout cas na pekisaka mais là, non, il fallait se libérer. Trop, c'est trop. Exactement. Na peki sakayo, mais là, moi, je suis ennemi na yo. Nga vraiment na za. Nga bozo tuna oya zoloba nani, oya zolobeza Gloria ulangi balobe omonindo kibelela. Aye ko bela Karine na liste ya benemi na ye yazali. Mais na liste ya bato azosana bango rando yazati. So Karine na posa ko swana Chantal bola ozela ye. Magailo mama enemi solo aza ko zela ye. Bakuli aza ko zela ye ya liste za mulai, sangato la zali, raisa kuta ko yambe maboko akofungwama. Bato bazali oya ko yiko sala yango. A éviter bato yo bazana posa ya rando te. Po soki benita ye, soki gloria ye, mokile koloba sel contre tous,
tokobosa na kiete moto a obanda eza nani eza Karine ya mbo ki Gloria aye po balobi omoni ndoki sala nini belela ya moni na yendo ki asali nini abeleli. Donc c'est un peu ça. Ngama na boy na ngaka ndo na yo ngate nana yo jo so na note nana gucho so na note nana verso so na note na biza musika nanga zala musika nanga si te pe na olo bano vraiment za musika nanga nana pe manote na calculer vie na ote ni pe sa respect te fanatique baba no ke gero sana ba tu nyonso sana mwa na mwa soana pa ngaite. Voilà, bah. Ngaite yaya. Ngai vraiment te ngana na liste ba so na ba wote. Mo na liste na so mo repêcher na goudir na so ki ya vrai so ya fo na liste goudir na yote. Na liste repêchage na yaya ko tianga te. Ko tianga te, on peut pas répéter même chose chaque année. Kaka yo mutu moko de la kana raison yaya na peso raison na tikanga. Na boyi. Nga vraiment na boyi nanga. Na boyi nangai. Na lingi nangate, na lingi nanzia nangate yaya. Nana bato fona protection ko fungula porte mo. Musalo ya réseaux sociaux so za sagité. Mabale banda ko kufa kaka. So za sagité, o bebi sa réputation comme moi salisano. Vous comprendre? Très important. So za sagité, musalo ko memo na lifelo. Po banda ko silika, ozana posa ko silika te yo koti okuti commentaire moko ya ko swana kana ba commentaire te. Ezana bato belé, bazo travailler na mondenge Rwanda. Alessa bato musu mbongo po ba travailler na compte à Rwanda. Ezana bato belé sur les réseaux sociaux, ba travailler kana compte nani na compte ya Satan. Wana mabe ekoma malamu ekoma mabe. Donc baza aveuglé pona ko aveuglé ba na nzambe mwana na nzamba yeba kokata sembo mislo etali kete na likambo oyo muto ana raison interne muto azana to fulani mwana na nzambe soki muto azana ba fruit de l'esprit Bible le bito juger point mais nous devons savoir condamner mwana nzamba yeba ko condamner kete te kiboko le news oyo sali oyo beti fo oyo sali kiboko le news non bongo mwana nzamba yeba kokata sembo mais mutu oyo aza muta ba sentiment so omoni mutu esika mabe ezali azomona mabete yaya ko swana même na ba commentaire te aza na banini na ye nyonso tuté. Vous comprenez? Azana ba nini nyonso na place te. Donc c'est un madame ou monsieur envoûté quel que soit âge na ye parce que soki mutu na mwana mukie mwana 5 ans ayebi koloba pardon ayebi komona ke ndeko nanga selinga mabe pourquoi tu as fait ça il faut plus faire ça hein? Ayebi boko yo mama mobimba oyeba te likambo eza mabe yo ya kopesa kaka kete eza bongo te yaya ndenge banvoye ya Kagame baza ozo mona congolais mais loko aliaka mbongo ao sepela mboka na yekende azo pesa ba information lokuta o gome sali ya soki NT bazalaka corrompu ya mwana même sur les réseaux sociaux ko swanaka sur les commentaires te oyebi to zo swanisa nani ba envoyer à diable bazali envoyer à diable mona mabete envoyer à diable akumisaka infidélité akumisaka mutakala akumisaka bêtise bolukaka te ozazoba yaya ko sumuka te aye ko koma bongo po apeso kanda aye ko koma bongo po osumuka. Évitez babiloko wana sur les réseaux sociaux. Mutuna mutayaka réseaux sociaux ba misusu ba bimi na ngonga o na cimetière ya patin ezaka na ngonga o te même na moi ko fongola ka porte te même dans des commentaires tika muta koma finga koya ko swana te o la kisake bote mutu soka za mvute mutu soka za mvute na koyo ya ko bela komba nzambe me ba mbuma nanga nde la kisa ya solo ke naza mwana nzambe. Po Bible lobi mingi bako yana kombo nanga.
basala nzambe bakotambwisa bibembe bakobikisa maladi mais nzambe akoloba je vous ai jamais connu ndenge nini mutu azobikisa bato na kombo ya nzambe mais nzambe atikala koyeba ete pourquoi asangisi misala na ye ya salite na se atie kombo ya nzambe likolo yango wana kotalaka biso na sentima te koswanaka pe na banini te oye koconvaincre mutu te eza na bato mosusu baabilima ya to te ye liloba na nzambe nini akobongola ne motema te tika ya tia commentaire ndenge alingi yo pesa position au point barre. J'espère que eyokani tout le monde font la porte te ya te na boyi porte na ici maté ya na me bana botama na mela vitamine te mana botama na boti 3 fois. Mais on comprend les cas de mon cher langage. Nous avons fait un mouquet, pas mon comme normal. Bon, on fait un sconganda, mais on a bâti 3 fois maternité, mais bon, plat, on a bâti 3 fois. Nous sommes passés dans les nazas. On a bâti tout qu'on a bino, on a bâti sur la tique qui est libino, on fait un amour. Boyoki, boyoka vraiment. Batu no ba bendo mato, iba yebisa yo maman. Yekuna, ole kakaye na nyonso. Ni pesa valeur, yo sona na Brigitte Macron. Yo soit na reine ya Belgique, soit na reine ya Angleterre, soit na basa ba présent parce que yo l'équipe bango nyonso l'équipe yé. Ko kita niveau na été parce que niveau na té. Matama na étage de ya likolo tika. Matuno ba monake, toi tu es une provocatrice, après bi ça sera comme la victime. Ngai na za besoin za la victime na yo té. Na liste d'ennemis na yo vraiment na za la pour à vie. Yesu. Moi na liste d'ennemis na yo. Nga vraiment zati mokili kufa tenga ba kenemi ke na sala kwa na mona lokola mokilo existate na sala effort na sala kwa yo za la kate so na taka na bloquer ba site mususu pona mona ke longi na yo te na bo trop c'est trop je dis ba kombo to pesa na kana ba réseaux sociaux yaya na préféré na ngana benga mama Emily ke mutakala mokili bobi mutakala mokili donc mutakala ya mutu eza partout mutakala ya mokili mobimba mutakala omibali nyonso to balalaka na préféré na nga mutakala ya ndeke ki mutakala mokili po ezaka na ba surnom mususu yaya donc ozomona ke ezo dénigrer mutu en tant que mwasi mutakala ya ndeke oh eza na mibali oyo balingaka basi ya mitakala ya ndeke wana yaya akotombola openza boye bowuti na salon kuna boye na butu bana balali boye ko bua kama na chambre yaya il faut ça na mwa mutakala ndeke wana po baye ba otombolo mibali musupe nje za rêve na yenga na lingi mwasa munene te na lingi mwasa mukie po na yeba ko twingi na yeba ko manyolai na yeba ko tripoter c'est comme ça donc ba kombo to pesa na koyo bandeko c'est plus que des pétrins bandeko ba bolingo yango na lobi mutakala na fandi penda na oki Benita benkari na bi mutakala mokili mutakala public o le kambo munene boy koto ba bengi Benita mutakala ndeke yaya na préféré na mutakala ndeke mutakala publicité mutakala public izaka mwasa ndumba nde mutakala na ye izalaka la portée de tout le monde mwasa mi bombaka na préféré na za mutakala ndeke par rapport ya taille ya Benita ya ndeke wana yaya mobali médecin alongwa poto aya abala ye ba valoriser mutakala ndeke avant papa nta bala Benita mobali à Londres abala ka epe lokola za kana ba comportement na ya ki shosho lem sous ya onde sala ki kuna pe simba te entre Londres et Belgique je me rappelle pas pesa nga matianga na bia pardon na za Ophéline mutakala ndeke mutakala ndeke tomuni Ramsès au côté cave yaya ata gigolo ata pasha yaya tuna bango bazana ba pasha na ba rigo na ba gigolo bakota ba cave bakota cave ezana basi belé ndo moni tozana sur les réseaux sociaux mobala tikala na ko kitisa mutuna na sekunate mobala tikala ko kitisa mutuna na sekunate tomuni Ramsès ndazo sani azo senga fuka nazo senga mwasi pardon mais ana basi mususu mobala tikala ta ko senge pardon te lole mobala tikala ta ko kota kuna te po ezala non premièrement non nini d'amour po muta salango
il faut zalaka sani na ye jamais okende na malewa jamais okende na restaurant olambola te po lambolo moke te papa lamboli sani yana ndako ne nda olambola sani ne mais jamais na restaurant moko boyo na malewa o père akenda ki olambola ata biloko ya gunde nini balambola sani ya restaurant te à bon entendeur. Voilà la famille, merci beaucoup à vous. Bon partager, bon taper, c'est plus que des pétrins, des pétrins. Il y a tous ceux qui ne roulent la gasse le lot. Quand tu as la pardon. C'est un truc qui est déjà encore. Voilà la famille, c'était juste ça. Na ko yebi sabino ke Gloria aboyi na ye. Aboyi na ye. Rando ya kindoki ya Karine. Ya kalobi ke ye. Bali ba fongolele ba porte. Ye pa aboyi na ko fongola porte. Soit na besoin ko swana. Aswana Chantal Bola. Aswana na Magali ennemi solo, ennemi nanga solo. Aswana na Bakali, aswana na Saratola, aswana na Raissa, aswana na Chokopiki yaya, aswana na nini oyo, kombone na nani, shogi nani kombone na YouTube, nani, kombone nani. Comment il s'appelle encore? Tribunal à YouTube. Donc, bato bako swana bazawa na près. Bazo c'est la baza ebele. Donc, c'était juste ça. Balona beni, te beni taboya ki na e. Na e rapa boyi. Mami Faye, era boyaki, Delphine, Benita boyaki rando, alingite. Donc, yangwana soit na posa kota, soit na bakomba bato na tangi bino wana peut-être oui Bakali na tangi kombo na Magali na tangi, Chantal Bola na tangi, Chokopiki, tribunal à YouTube, base Raissa Pindi, Saratola kutu ya la ranae, donc ya zela ranae prêt pour la révolution. Mais Karine Sikoyo, akoka sarate po kuna mafinge za lagate, mais ba ubi. Au moins, quand tu fais les rangs, ne viens pas insulter. Ya mama te, talisa mutunde ngaza. Talisa mutu lulenga zali, ou comprendre que te, ou talisa mutu ba vérité à vie nae, et ça la passe que go finga. Parce que l'aime sous côté ma finga ya mesa nango, mais côté vérité, ou pesi mutu vérité, ou gara pour ba signaler aux vidéos. Ba signaler vidéo pourquoi? Parce que ma kambo yo lobby. Donc ils ont tout cas, et ça passe. Il faut vidéo ça la signaler. Voilà bande kunanga. La lingi bino a trop. Eric Simon. Yaya. Bato ba matsara bato na ba prière bana besoin rando bazali. Benita. Gloria Olangi. Baboyi na bango rando. Karine Pandora pe ala disponible. Bozali na besoin komona rendre professionnalisme, rendre professionnel. Bomoni rendre professionnel. Ennemi na Magali ayaki na Bakali, ennemi a komi infirmier. Bakali a commis munganga. Donc, c'est un peu ça. Pour senga qui rendre professionnel, la kisibino ba okapi, ba yambi pe patient na bango Karine. Aye, attend que muta maladi, ba sungae, azara na bambika, azara makambo ebele, mibali bakoka kofanda la yete, akosaka makambo ezaki ebele. Rando yango wana babengi boluka ki rando professionnel ba pesi bino yango. Sur ces bonne nuit. Na lingi bino a trop de go bisous à vous. Mervine peut voilà. Mervine a une attente. Mervine a déprimé. Moi, t'as fini de se bébé, mais na bango. Mervine a déprimé. Yo quand si tango elle ba yaki. Bon, mon avis sur Mervine, ya on a lobby nzamba pesa bango mibal. Ceux qui ba zui mibal a malunga yaya. Ba oyana ba buzo oyana ngote. Et aux alatés, mampouya, manque affection, manque à je t'aime, manque à ma cambugnon surtout, mais bien sûr, la moukia kanisi mbonga yeko finga mibali nyoso bibembe. Donc voilà, au moment où moutaza koya mais moutazo déprimé parce que biso africain, les Congolais surtout au sala semblant, mais moutumso azo sala makambazo déprimé. Autant la mouta kondi, au moment que moutaza sous na po na été. Pourquoi? Elle est dérangée. Makamba koute na on a vie, il faut fanda penda calme pe misamuto. Le quoi là, le comme sous ces attaques au distrait fa ko taka réseaux sociaux. Donc voilà. Des gros bisous na bino. Lil Wayne pas ali, je t'ai dit makambo. Bagali chirurgien la gynécologue. OK. Bonne nuit mes champions. À demain. Pour s'abonner pour ne pas rater. Bisous. Bye. Bonne nuit.